Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino situba ebolinga ka maman Eliane Nito. Na pesi bino ba mbote. Ba ebwe ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Ah, désolé, désolé. Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien. Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Vous de votre côté, c'est comment on a toujours que la habitude d'été. Ce qu'on la mouki, nous avons pêché, la mouki. Au monde pendant la mouki, au commis, merci. Na yebi ki mikolo biso surtout toza na kati ya kolela pona makambo e talinde kona biso ya mobali Jani Fai wasile kotika biso. Ndenge toza boye toyebi ete nzoto ya ndeko na biso eza kokende na mboka ya Congo. Nzoto ya ndeko Jani eza kokende na mboka na biso ya Congo. Nde pa nzoto ya ndeko na biso eza kokende. Mena kokende nzoto ya ndeko na mboka Congo na yebisi bino. Mbutu boka ke mbutu ya kosakana te. Ndeko la brine boyebi bien que aza accusé par rapport ya liwa ya ndeko Jani Fai. Batebele bobenga mama ni tunenge ni banalize ezate nini ozosala boye te nisa bino toujours ke ngana yaka na makambo malema na ke namba mama te bato kota na kati lisolo totala nanu kolela ya la brine na morgue totala kolela ya la brine premier jour zeki na morgue ba comédien ba kendaki la brine akendaki te deuxième jour la brine akendaki na morgue le kwa moyibi akele ko la moyibi na morgue po asa nini amona ebembe ya Jani totala na papa malamu assistance abana na ye nani sona pala na ye kino basta ni tout na kabana maman pardon excusez-moi papa je fais en direct parce que j'ai pas votre il est où tes il est bien. Ya fa ezalaki papa ya bana na sali eloko te nde bouti ko yoka wana pardon bolibisa ngai ya fa ezalaki papa ya bana nde bo ndeko la brina uti kolela wana bandeko en tout cas likambo ezo ranzete te zo aka mutu ezo ranzete te zo aka mutu awa la brina ki eloko ya moyibi aza ko kengdila bibo boyina tala botika na simba ta ko simba ya fa ye dilani yeyo aye yo bande baba kezo ba liboso mayele sima nazo condamner mutu moko te nazaka koloba ba effet o eza o toza ko mona ba acte posé na ba effet yango nde nazaka kolobela awa lelo oyo bandeko yango ba bindeko ezaka bobota maneli libumu moko te moningo boso ka ne malamu yo anda kumindeko na yo na tango pasi na tango ya bisengo moninga oboza koyoka ne malamu ye wana kominde kono na tango apasi pe na tango ya bisengo bota la décision ndenge ezwami kaka na baninga ya Jani babi mwana oyo akomona nzoto ya faite akomona ngote pona nini parce que makambo eleki ebele balobi te to bande ko pesa conseil to bande ki koloba ko boma mutu bande ko zaka ko tuba mbeli te c'est vrai que autopsie salami
la brune a-tu bien mbelité, a tindiki pe, janité, a sali pe le komo côté, mais torture morale et bomaka. Harcèlement moral et bomaka. Parce que autopsie et lobby était, bakuti makila na mutu, yamwe kati nene e kati musisa mutu, makileza na kati ya mutu. AVC, balobi eza AVC. Mutu asara AVC pamba te, mutu asara AVC so aza na ba problème. Mutu asara AVC soki mutu na eza na ba problème eleki ebele, makanisi eleki mingi, yango tindaka mutu asala AVC. Soki mutu aza à l'aise te, mutu azuve na ba stress, etindaka mutu na AVC bandeko na ngai. Oye lekeli la brune, il faut te ya bato ebele, te ya basi, te ya pe mibali. Lelo oyo la brune a réalisé penza ki ya faye, aza lisusu te akei. A réalisé kaza lisusu te akei. Amoni ke ye wana penza akei aza lisusu te. Même kola liboso tanto ka ocha munoko. Bobi manalingi na ngai te, nengi bocha na ba réseau te, e botika nga azaki na kocha munoko. Moki na teke mutakei boyo kama lobalobi na perdre, balobi yo perdre le côté tikala na mobali na yo. Ba tikeli yo mobali. Bandeko, système abiki ende bizungeza mabe. Tikala na mobali na yo, mobali ye wana ba tikeli yo mobali. Mwana ndeko ajani kuze mutazo bakeba tikele mobali mobali ye wana tikala na ye. Eloko boye bandeko mutako sabino te ndeko moko te parent moko te oya kolinga ke muto ya kufi mokili yebi ka kufi pona yo oui pona ba souci oui c'est vrai ya ba souci mutebomi. Alors mukolo ya depuis mortel na ye mukolo oya kotala corps na ye oya kotala nini eza lokolo za ko se moke na ye eza lokolo za ko seka ye. Mutako lingango azate pourquoi parce que après avoir kobota bana misato na Janify abote ki sumona musona sima Janify eza na vidéo muso azolela lobby ya fi banda zonga ki to vandi bien la muko yebisa bato to vandi na biso 5 mois ya bien abi bien 5 mois ya bien tozaki na biso bien pendant 5 mois na oya sa boti mwana mususu yango la bandeko subo kabwani bokabwana soki Janify ya kufaka na ndako na ye banga babenga na la brune na matanga te angaki aza na réseau to stoka bona kinga na osala vie na ngai pa osala vie na ye na boti mwana na nga oui bien sûr mais toka bona ki mais eloko yo kozongisa ninga azonga ki na ndako wana yango nde memisi kulusi o nyoso amemi croix ya munene na mapeka na ye pe ezelo komoko ako vivre nango vie na ye mobimba kotikala kobosa na yango te etikali na mutu motema etikali vie na ye mobimba epuis na maloba oyo bato baza koloba maloba oyo ya mabe mokili eza koloba mokili etelemeli ye libota eza koloba biso moto bakemona balekisa mosapi omela na mokili te la brune fois kende na prière la brune fois kangama na prière nzambe ayoki mawa eza vraiment important atikeli komona nzoto mowei te afukami ke nayebi eloko te mamoni nzoto amowei te abifaki bakotisa na bango nga bato baa na bango te fai bakotisa nga fai bakotisa ye wapi na kati ya corbière avanda na mobali yango wana so toosala makambo bandeko fo korefléchir na monoko mboka na biso baluba babaka ya luso lutulu lela dikenga ke mawa ebotaka pasi ndenge ya fai akendaki la brune kwa yebeki alingi su ya fai te faki atika yakende ye azongisaki na ndako mpona baintere na ye moko bakengelela ye non seulement bana oyo ye na mwana oyo aboti parce que azalaki na ndezi te azwi mobali na ye lokola ndezi makambo ete ya biso na communauté ete ya bapapa ete ya bamama engama mobali munene bo alali na se liwe eza ya biso nyonso c'est vrai mais eza ndenge ezodépendre na ndenge ni mobali akufeli tomona bango eyo nyonso na bainternet kobwaka biloko libanda la brune abwakinga biloko libanda ya fai yeyo nabengani ya fai nabengani ye nazongisi ye lelo babengana lobi bazongisa lelo babengana lobi bazongisa yango wana mpe bana mibali soza en position de faiblesse vandakanga motema pasi ekoboma yo te pasi ebomaka te leza ntango ya Ethiopie te pasi ebomaka te okovanda na yo mpe osala pene eloko ya moto oza na place na yo mo ozofutela ozwi mpe chambre mpa moto 400 € ozofuta na yo mpo na respect na yo botala epai ete osuki botala bana ndenge baleli bana batikeli baorphelin na age ya moke bongaka baparent bakufa
parent moko atakufi bana bakombi ya majeur ezalaka malamu mikolo kuta ozomona moto aza mokolo ana 30 akufeli mama to akufeli papa motema osala pasi mama papa et pourtant akoma indépendante mais motema le cœur ezosala pasi bongo bano ya mike oh bandeko ya pasi makasi. J'espère que tu vas nous regarder un peu. Je te supplie de nous protéger. Papa ya bana kei bana batikali na beau-père eske mobali oyo abotili abri na suka akobokola bano ndenge papa na bango bande kobokola bango akotinda bango na poko alezi brosser les dents ndenge papa na bango bande kosala yango beau-père et puis beau-père oyo na ntango ya mabe beau-père oyo bana oyo bakotikala na ene parce que bana mona 13 ans ebi ke papa na mama bakaboni po mama azwi mobali mosusu la brine ezalaka ta elembo ezala te mais elembo ezali ya mwana soki elembo eza te ndeko kowangana ke te nasalaki yango elembo ya mwana eza wana elembo ezali eske beau-père akobokola bana ndenge papa na bango bande kobokola bango yango wana bandeko basi mosusu ava kosala likambo faut réfléchir il faut kokanisa ke likambo nazosala eske eza na avantage na ngai to na désavantage quelque part mama asacrifie bana parce que ezotala bolingo mosusu oyo akomi nango papa abana kende na yo kende mpo akomi na bolingo mosusu asacrifie bana na ye bandeko na ngai lelo bana bakolela mwana ya 13 ans est-ce akopardonne la braine mpo ayebi nyonso azomona nyonso ndenge ozoleka akopardonne ye papa na nga kufi mpo na mwana mobali oyo mwana bandaki na classe il faut sauver mon père il faut sauver mon père bato baki na classe bazokanisa eza beau-père libota eza koloba mabe libota eza koloba libota eza koloba libota eza koloba ntango nyonso baza kolakela mabe babiso toza bayanzi toza basakata toza bayanzi toza basakata c'est le cœur d'une mère qui pleure motema ya mama oyo likonzi ya famille mama apesaka vie moboti nyonso suwene ezalaka ke mwana akunda ye bana nde bakundaka baparent kokunda bana ezalaka pasi ebongaka bana bakunda baparent baboti bana bakoli bana bakunda baparent mais baparent kokunda bana choc ya kosakana te choc ezalaka choc parent moko talingaka kunda mwana na ye soki batuni yo liwe ye na yo na bana liwe ezwa nani okoloba ezwa nga na si navandi na mokili oyo etika bana na ngai mais ndenge toza toyebi ke makambo ntango eyaka liloba nzambe eyaka mpona koapese mitema ya bana na ye liloba nzambe eyaka mpona kopesa kimia na mitema ya bato liloba nzambe ezaka mpona kobebisa te ezaka mpona kobongisa ndenge nga mopa aya nelia Nitu TV nayaka mpona kobebisa te me nayaka nde mpona kobongisa kobebisa te me kobongisa nayebi ke mokili ezobamba la brune mabanga biso nyonso tobambi ye mabanga ya solo mais il faut kodoser parce que ye mpe so aza forte te soki lelo abeli moto akobokola bana akozala wapi nani akobokola ele bana bo mpe akobokola bana wana te ata bandeko bakokobokola bana te malamu azala na bonne santé abokola mpo ekomi charge na ye ya makasi azalaki na équilibre ntango Jennifer azalaki ayebi ke Jennifer akende osala mosala akopesa mongo mpona bana ne balia mais lelo oyo Jennifer ne plus atikali loboko moko aza wana sikoyo nde aréalise souffrance ya kozanga mpenza mobali ntango abenganaki mobali ayebeka soki nabengi ye nalaliseleka maloba nalaliseleka miso akozonga mais sikoyo akolalisele maloba te akolalisele miso te Jani est parti aller sans retour molimo ne ezongi pa ya nzambe tata est-ce que molimo eke malamu
Est-ce que molimo eke na kimia? Gianni Faye akufi na chagrin d'amour, chagrin d'amour. Makambo ba papier na kutotika bolingo. Na ebandeli bolingo oyo ezalaki mingi na motema ya Labrine. Eye kokota simande na motema ya Gianni, tango motema Labrine lembi bolingo. Nde bolingo yo kokota na motema ya nani ya Gianni. Tango Gianni asali marche arrière na bolingo ngo, écoute Labrine place na motema eza lisusu te. Ya makambo esalami ndenge salami boy. Mibali baboya ya kabasi te. Mobali ata boyi mwasa kuta na mwasi. Ako simba epe libele hein. Mais mwasi soka boyi mobali a boyi. Mwasi nda boyaka. Mais mobali akoboya na boyi likolo. Ete ya pe susu bandeko soko mobali azobiseke na ana mwasi na nga. Yo vandi kaka naza chizana kanga motema. Soki mobali asala kisoke na mutonga na lingaka koleka batu nyonso. Ndenge jana banda ko inventer ko inventer mwasi na ye Sylvie Faye. Même mao ndenge za wana zaki bolingo ya Janita, même Labrine ki bolingo ya Janita, bolingo ya Janeza ki Sylvie Faye. Sylvie, mwasi nanga kozana muto ambeto. Sylvie, mwasi nanga kozana muto ambeto soki na kufi. Ah, maloba pe, babi, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Maloba pe kokisami. Sylvie Faye, avant d'akazelaka, Gianni Faye. Ndenge tozolo baboye, ndenge nzoto ekei. Muto kovanda na mutu ya mbeto ale la Gianni Faye. Eza Sylvie Faye, même mawa kovanda na mutu ya mbeto te. Akozala na makolo. Mutu akozala na mutu kuna. Eza nani Sylvie Faye. Po yende babala, bakabwana pete, balati sana lopete, na mosapi. Eza pasi, Gianni alelisi mokili. Ba comédie ba kufa na bango, mais Gianni alelisi mokili. Bana mibali bazolela. Miyezo bima bango. Lilo banzambe ezaka wana pona kopesa kimia. Siko motema tango ete tomba kasi maladie yango babengaka hypertension. Et quand la personne meurt, c'est quand soit c'est trop hyper, soit c'est hypo. Donc il n'y a que ces deux possibilités où on doit vivre soit heureux sur la terre ou soit malheureux. Nous irons demain déposer Gianni à l'aéroport pour qu'il rentre à Kin. Mais est-ce tel que tu es là, tu peux beau pleurer, est-ce que tu arrives à pardonner celui qui t'a fait du mal? Quand on arrive à pouvoir dire rien n'a pas ça va aider, on a toujours tendance de penser qu'on est plus sain que l'autre, mais on oublie que le monde tourne comme une plaque tournante. Lelo ezayo, lobi ozala muninga. Yangomoni devant la femme adultère. Yesu atunate qui d'entre vous n'a jamais commis d'adultère? Pour ayebaki que na Israël, basi babala kaka vierge. Donc, Sogameki Koloba, qui d'entre vous n'a jamais commis l'adultère, et ça le rôle a autorisé ba boma moi siwana. Pour ba vierge nyon sobalingé ko brandir virginité na bango, pour ba le banga na ko boma. Et Yesu a yebinité ma yabatu. En comprenant que même si toi tu n'as pas commis l'adultère, moza muto alukuta. Même si tu n'as pas commis l'adultère, ozotonga batu mikolo nyonso. Et ça c'est la communauté, particulièrement ma communauté à moi. Tu pries beaucoup et souvent il y a ma communauté na biso to sambela la mingi Congo même que bonga raté et le bonga ndenge nini au sambeli na prière en ligne pendant 3 heures du temps au baniko tonga pendant 4 heures du temps. Ça dit tu perds et de l'énergie physique et de l'énergie spirituelle et de l'énergie na ma forme nango nyonso. Alors Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le colportage, ça fait partie des péchés. Oyo yozo mona ya munene ya muninga ya moyo solobi soko yo olingo zali so muninga bandana nkutala na oyo ya yo. Tango botala oyo za ya yo tango sozo mona bagi na liso muninga mais pas non mis neza na dimpochi. Et aussi longtemps que tu ne te regarderas jamais, tu ne pourras jamais te regarder ou te remettre en question. Je ne me passe pas pour un donneur de leçons, mais je me passe simplement pour un messager de la bonne nouvelle. Il est l'heure que tu comprennes que si Gianni savait qu'il mourra aujourd'hui, je crois qu'il aurait pu se préparer comme tout le monde. Alors personne, ni moi, ni un prêtre, ni un archevêque ne peut définir la destination finale de Gianni. Seul son cœur et sa conscience, comment il a marché. C'est bien aujourd'hui, les youtubeurs ont fait un fonds de commerce pour justement parler tous les sujets aujourd'hui. C'est la mort de Gianni. Bientôt, on va les retourner. Il faut maintenant un nouveau truc que vous appelez vous buzz. C'est bien de faire le buzz. Mais il faut savoir que toute rumeur qui a pour destination ou objectif de détruire, de ternir, de tuer l'homme, a pour source le monde.
Voilà, ya mwana babi to milengela to yebi mokolo te to yebi pe ngonga te ndenge pasteur autre côté ya lobi okosala prière en ligne pendant 2 heures du temps mais 4 heures du temps ça ya kotonga ya kolobaka mabe ya kolobaka mabe munoko na biso ya monde mabiso na lifelo munoko mukolo la pona bande ko cha munoko azo cha munoko azo cha balobi pas qui très impoli abande pe ko respecter pe mobali te ko finga mobali ko monela mobali melelo oyo tosuki na ye wapi papa malamu assistance abana na ye nanyo sona bana na ye kino basita liye kutenga kabana mama pardon c'est moi papa je fais en direct parce que j'ai pas votre il est où tes choses? la pili nenga fukami wana bafukami fiete ye moko afukami te afukami wana conscience na ye sali quelque part conscience na ye esali yango afukami ayebi ke na kati ya mutuka oyo alali kuna ya papa bana na ngai baboyi na mone moye na mona eza te nafukama ta kofukama yango wana la boyi nafukame abi na yebi eloko te koyeba eloko te nazoba bandeko koboma mutu eza kaka kotuba yembeli te koboma mutu o bozovanda na eza comportement ndenge tovandaka na kati ya ndako yango wana soki omoni libala esimbi te bolingo esimbi te papa soki omoki mutu oza konyoka makende kozonga nsima te ndenge jani azongi mama soki omoni libala ezosimba te kende kozonga nsima te ndenge jani azongi pourquoi parce que azongi azomona babétise mwasi azosala soki atali puseti mo evandi na mwana aza na kati ya puseti maza mwana nga te mwasi abote nsima na nga mobali alimbisaka mwasi te mobali soko aza na mwasi ke mwasi wana triche mobali akangi ke mwasi a triche te mwasi a trompe ye ata bi alimbisi eza lokuta ekozala guerre ya vie mobimba mobali alimbisaka mwasi te a chaque fois komatela yo azomona ke mutu mosusu pa aliaki biloko oyo omona mbala moko imere changer koswana boye na mobali alingaka bana oyo ya kuti mwasi asa abota wana babengi yango passé mais bozana mobali bovandaka na ye bokabwani ozwi mobali mosusu boboti bozongana fozala kaka ya fai posala ngo ndenge wana ozongela epuis kaka poza basituation ya poto so na Kinshasa alingaki azonga te amplisaki mpe mobali ya mobula nga azonga na ye te tokosala konini eza vie ese komi bongo tokosala ko boni totala sikoyo ntango baza komema nzoto ya ndeko na biso ka nde tolobaka molimo na ye mpe mana kimia mais pas ke nzambe ye moko kaka moto ayebi mais quand même ake na mawa na motema ake na pasi na motema kotala makambo nyonso apike crise azaki mpe na ndako kaka ye moko balobi pa bandako loba na mwasi ke yo okoboma ngai liwana nge okozala na mutu na yo okoboma nga wana ezaka ta moto bamaloba bolingo me maloba ngo mpe esani ekokisami mpe lelo totala ndenge bamemi nzoto ya ndeko na biso mpona kokende nango na mboka Kongo.
Eh oui, ça fait mal, ça fait trop mal. Liwe zali nzela ya moto nyonso, mais quand même to linga kokenda ngo na soto ba jeune te. Liwe bongaka soki moto asa pusali moto asa koli akende. Bon. Pona lelo to suki na nuana. Ti nzoto ya mowe kokota mabele na yebi ete tokozala toujours pona koloba na likambo etali liwa ya ndeko na biso Jani Fai. Ba comédie ba kufa na bango bato ba kufa na bango, mais kolela oyo Jani alelami te na yebi te. Nyonso na zola kisake azalaki malamu na baninga, ayeba ko vivre na baninga. Azaki malamu na kati ya baninga, voilà pourquoi baninga na ye baleli ye boye. Bana mibali miyoyo bimi, bana mibali balelaka na kuzu, balingaka te pinzoli mona na meba oyo miyoyo bimi bango bandeko. Bana mibali miyoyo bimi bango na zolo. Eza jete bandeko na ngai. Eza jete bandeko. Oki pasi ya pasi. Bimisi bango miyoyo. Mwa divorce muso bakuna miyoyo bimi na zolo. Miyoyo bimi so yetangi ye. Pona nini pasi. Voilà, pona lelo to suki wana to tirer ka leso na makambo ekomeli ndeko na biso la brune. Soko zana mobali na ndako. Olingine lisusu yete. Mama, boka bwana mina l'amiable. Bomona katana divorce muto kesi na divorce. Bazem sebino ke boka bwana mina l'amiable. Papa ngani abo motema olinga sute na linga nga suyote. A olinga sute likambo te mama motema pasi maligo linga te. Na kena nga. Yema na ngota fali. Na kena nga nako bandela. Malgré que tu me manques nako supporter. Motema pasi nako bandela. Malgré que tu me manques nako supporter. Oui, malgré que tu me manques nako supporter. Motema pasi nako bandela. Vie, la vie elle est précieuse, faut pas la détruire comme ça. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalu sakumuna. Nzamba nubeshine bana betu bons. Boka mataba bisous, bye bye.